Bien-aimés, shalom. Le dimanche, nazo memabino na Congo. Omona musala tosala na Congo il y a 10 ans passés, puis na memabino na Paris, isika wapi. Proverbe de Tonton alekaki alendisaki bato ateyaki samara. Donc lelo ndenge bosengaki bobengaki bobi proverbe tindela na biso pe ba vidéo oyo roté à l'église na bandolekisa bino ba vidéo ya Congo, Europe, un peu partout dans les cas pour édifier bien. Vraiment dimanche malamu Nzambe a pambola bino. Nzambe a pambola. Tozali kopesa Nzambe merci. Wana motema tango na banzi pasi na ngai ekumelaka natuni na Nzambe nini ngai nasala pote namonaka pasi yawe baninga tukula pakomana pomengo ngai kaka pasi nakobaza Nzambe ya lola Nzambe ya bolingo yokanga mawa nakobanga mokili Oh Yesu Masia Torama, oh Père de gloire, Torama. Nani mokonzi na yo pesa 2-3 personnes moto ba mlinga nzama pambola ozale sengo na moni tangu pena ekimba bamutiage mukela nzela ndesenge twa na Nigeria sans plus tarder nazo benga moté na biso poka lelo wana zote bisa ibalize sala na bakelelo pour le coup de ça. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Yesu azanzambe. Wana tovandi tobeti mapoko wa Biblia na biso. Avant na ko message nazanga mbokote. Naza accompagné na mosali na Nzambe. Pour Moussa Nzamba Mukabengi Sanja Munene. Pour nous avoir un grand serviteur de Dieu, il y a Mukaza Azate. Naza accompagné na Moussa Nzambe, apôtre Toto Kabama. Bao balanda rémission nanga ba monaka un ami de longue date. Tellement to beteli Yesu maboko makasi.
Nazan esengo ya kokutana bino lisusu na pokwa ya lelo. Lokola interprète azate tokoloba na lingala eza monoko ya mboka. Amen. Thème na biso lelo ezali oza na destiné moko monene oyo ni ndoko na yo, ni tata mwasi, ni ndoki ya quartier, ni ndoki ya balabala koyi kotouche. Ole misanga. Nana oka amen moko euti na lola. Oyebi problème ya monene toza nango bato bamiye bakate baa banani. Soko miyebi nini yo ozali obanga eloko moko mutu mpe obangisa yo. 1 Samuel 16. Ouais. 1 Samuel 16 de 1 à 11. Pour le respect de la parole, on peut se mettre debout. 1 Samuel 16, verset 1 à 11. L'homme de Rama, Taïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Elim, fils de... 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïa, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu mèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïa au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu viendras pour moi, celui que je te dirai. C'est quelque chose d'heureux. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sacrifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il vit aussi sacrifier Isaïa et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, et il s'est dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe a fait passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe a fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïa, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïa l'envoya. C'est bon. On acclame de pour le Seigneur. Bible lobi na biso, passage sous pasteur atangi na 11 balobi. Envoie-les chercher car nous ne nous lasserons pas avant qu'ils soient ici. Na lingala yikoloba kende koluka ye boya na po biso tokolia te soki ye na nakomi awa te. Na pokwa lelo nkolo atininga na loba na yo nkolo akolia te soki nanu oretrouve bokonzi na yo te. Na pokwa lelo nkolo atininga na yebisa yo nkolo akolia te soki nanu oretrouve libala na yo te. Na pokwa lelo nzamba yebisi nga na lobela yo ye akolia te soki nanu retrouver voyage na yo te. Oyebi lelo eza mokoli mardi oyebi dimanche kana oteya na église na nga na poto. Donc samedi nakozwa mpepo nalali likolo na avion nazokita na aéroport dimanche bamona wapi na église. Talaka lelo ya mardi mais dimanche naolamuka yo ye awa nga naokende kote mosusu. Donc nalingi mpe likamwana ekokisama na vi na yo. Nalingi mpe lobi ata eloko akolia alaki te na pokwa oyo retrouve eloko akolia. Nalingi mpe ata epa na yo libala alaki te sola mpe ozobala.
tolingi pe nzambe tango akela biso po tozala malamu. Alobi j'ai formé des projets de bonheur et non de malheur. Nzambe alobi projet na ye po na yo eza malamu. Soki nzambe abateli yo okufi te eza po okola. Eza po kende liboso. Eza po atombola yo. Voilà pourquoi na croix à Golgotha alobaki tout est accompli. Tout est accompli, c'était pour ton mariage. Tout est accompli, c'était pour ton voyage. Tout est accompli, c'était pour tes voyages. Tout est accompli, c'était pour tes enfants. Tout est accompli, c'était pour ton avancement. Bien aimé, la Bible déclare les miracles accompagneront ceux qui ont Jésus. Bayebisi biso te ko tokoluka miracle. Ndenge lelo na komoka mikolo bato bakolanda prophétie. Prophétie eza bien, mais vraie prophétie eza parole de Dieu. Alléluia. Bible ezoloba na biso ke Nzambe azobisa Saoul alobi azobisa Samuel mpona nini ozolela mpona Saoul. Na ngonga oyo nkolo azobisa nga eza na bato ebele asi abwakisi loba asi babwakisi bango. Na vebisa bino fois passé eza na bayembi ebele bayembaka stade etondi bayembaka bato bazokweya bayembaka bato bazokumisa Nzambe me baza suna Nzambe te Nzambe asabwakisa bango. Eza na bateya ebele bazoyemba bamiracle ezosalama bazoteya makambo ebele nazo bateya ebele ya bie bali bamisu mpe Nzambe abwakisa bango. Alors souci ya Nzambe eza nini? Nzambe azaka Nzambe aremplasaka bato. Alléluia. Yo réservoir na bande de touche ya Nzambe. Alléluia. Nazo biso koza na bande de touche ya Nzambe. Lelo ezanga nazoteya lobe eza tour na yo. Alléluia. Lelo sa bango ba voyager lobe eza tour na yo. Oyebi tango toza kokola tozo ko batu ya deuxième république bakenda na bana ona poto bakenda kotala ba filme toza komona makambo wana eza netika ya bango. Mais lelo biso pe tokoma bimaki le na yaki ebona yaki na mwana nga asalika 2 semaines na kin azongi pe poto moko na aéroport na bando comprendre ça mais c'est moni ezaka bata comité central terre bato ya Yesu pe basala nini ba voyager. Alléluia. Et puis tant que tozaki bana mike bato bazokende poto bazoya na ba kombi c'est roi na voyage yo simbate siko lenga na voyager nzambe bisinga moni na linga itokende n'importe wana po ezaki sera ba kombi. Eza peka ndeti yo. Bikolo yo zo voyager te sa te Nzambe aboyo. Alingi to na ba voiture apa apa. Alingi période yo okendele yo ozonga. Alléluia. Alléluia. Ko décourager te. Ko banga pete. Na yo kokuta nze momo na mboko babi na le silité te maloba na le silité. Mais nous bakundanga te na okufa te. Oyebi que le fils de la révélation ne meurt jamais. Nous sommes fils de la révélation. Okufa te. Il faut fils de la révélation okufa te. Malation. Soki pasteur Ramazani azalaka atenga na koya te. Le pasteur Ramazani aza awa yenda invité nga awa. Donc Nzambe olinga te ya kufa. Po apart nga eza na batei mususu pe ya ndenge na ndenge ba wanoleka pona lipamboli na bino. Alléluia. Bible ezoloba Nzambe atindi mosakoli. Abi kende ka songolo na ndako ya Isae kende kuna kende ko wende mwana. Loba ko wende mwana. Bien aimé, huile d'onction, nous avons critiqué l'huile. Nous avons critiqué la prière. Huile d'onction est un bon Nzambe à Nzambe. Alléluia. Ce qui m'a pas connu, huile d'onction, bon, il faut changer. Ma maman m'a dit, huile les alliés pour nous remettre biloko. Alléluia. Huile d'onction, la vie, nous sommes parole, il n'y a pas vu de changer. Alléluia. L'invité sur huile les alliés. Faut passer tout ça, il m'a dit, please, I need it. Na la posalam. Alléluia. Nzambe lobi nazotinda yo okende sika songolo kende kopakola bato mafuta po momo ina bango changer. Mafuta yale ba kopakola yo o changer le ba mona makambo. Mafuta yale ba kopakola yo eza po ba komisongo na roi. Po biso tuzaba na roi de roi. Alléluia.
Surtout à un message. Aujourd'hui, ce qui m'étonne, homme de Dieu, il y a des gens qui passent à la télévision, il n'y a pas de message. Si tu as un message, tu as comme un massage. Agomo massé binogaka. Pota a sokolité. Aïga sa massage Rubika. Bakana abiso ba messager de la bonne nouvelle. Beta kama solo, beta kama solo. Alléluia. Neti je mo alinga na TV Nicolate ya o mona ayebite oyo bata bandaki wapi. Soko ozolanda ozo bate abandi azana kati komina suka. Azo ambriye ye moko pazo ambriye bato ba Holanda. Ndande mana ko théâtre na yebite poni ya terre na bato balanda ke poni ba pesa conseil. Alléluia. Bible lobi mosali nzambe batindi ye akende ko wende. Mais là era ndaku wana papa wana azaki na bana combien 8 a présenté combien 7. Moto kanzana batuni ye ozana bana combien a présenté combien en réalité azana bango combien 8. Si comme makambo eleke pa mwana wana peut-être yango ezoleka na bomoi na yo. Il faut l'onction de Dieu. Il faut un envoyé de Dieu pour aller à ceux qui sont makambo surtout à monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Kolo atini mosali na nzambe aye na ndaku wana lera ye atuni tata wana tata wana batuni babi tu annonces, tu amènes une bonne nouvelle. Alors bien arrivé na yo ils ont même la mission sango malamu arrivé à mosali na nzambe memaka nini sango malamu net na ngongo na zote yawa ba servante nyonso tu ya nzambe bayali awa nzambe azotalisa eza na servante moko aza awa aza na garçon moko azotungisa ekombo garçon ebandi na B esuki na B eza na ba o na kati aza awa afi yango amen. Lere na omona mwana moko liboso na e nazomona mwana oza na problème na tata oyo abotani. Il faut faire trop attention na famille ya mobile na yo mais peu faut bonne la makasi. Amen. Amen. To beteli Yesu maboko makasi. Mosali na nzambe ayaka na message pona kokebisa mutu pona orienter mutu. Voyage libala eza extraordinaire te. Nzambe akela biso pona ngo. Mutu akela institution libala eza nzambe. Susi nzambe ezali yo bala. Susi nzambe ezali yo pa mama. Susi nzambe ezali yo voyager. Tala le raison sur la Job. Azoto na Satan a dit as-tu vu mon fils Job? Nzambe azali semoyo ta molakara bien. Nzambe azali semoyo la ta bien. Nzambe azali semoyo opambola ma. Alléluia. Alléluia. Mais Satan na musala nezaka koya kotia ba confusion. Bien aimé, on peut komota lelo, libala ekufi to mobala kufi mais likabo eza na kati ne kufiti. Zemi yaka na libumu mais likabo eza na libumu te. Ya wala na so kisera yemba ni pa na ba continue koyemba na. Comment autant on a la carte. Donc comment on changer ma voiture. Donc comment on kende banzela sans problème parce que donc kuta ina nzambe. Alléluia. Mais so ko sana destiné na neni. Destiné na yo za muneni. Mutu moko te akoki ko arrêter yango. O nzamba loba pona yo yango ekokokisama. O nzamba loba pona yo yango ekokokisama. Soki eza mama mapasa na ngonga nzambe ozala mama mapasa. Soki ezali voyage na ngonga nzambe bakobengo bikiliste. Soki ezali boswi na ngonga nzambe bakobengo patron. Nala kondima ngo. Nala ngo. Soki yo ndimi te nga na ndimi na place na yo. Soki yo ndimi te nga na ndimi na place na yo. Alléluia. Alléluia. Amoko. Mukolo ta Jésus-Christ. Bakena na Golgotha. Bapendre. Bakomi kola croix balobi Jésus-Christ le roi des Juifs. Moko na kati na bango akoye sa Pilate avio Pilate osala erreur. Kokomate que Jésus-Christ aza le roi des Juifs. Comment que alobaki que aza roi des Juifs. Obi réponse Pilate appelle ça qui? Alors ce qui est écrit est écrit. Oh, pas bongo. Amen. Comment le longino que Simba. Amen. Comment le longino que Provéiste. Ndamba comment que Pambolamba. Alors ce qu'on dit dans votre tellement le Pambolamba la Pambolamba na yo so comment.
nzambe akoma mpona na za te balinga balinga te bapona bapona te oyo aloba bien aimé son excellence Dieu tout Moussa na ngina botama na Congo démocratie okomela nzambe lete siko bulu kasi nzambe ndenge akela makambo na yebi yango te nzambe akela eloko na ngonga nango eloko na ta nango oyo aloba mpo na yo okolongola yango oyo ekomama tala mokolo moko mwana mobali moko na États-Unis akei alobi j'ai un rêve naloti ndoto mutu mundu na mundele bakolia esika moko oyebi ke baboma likolo ya ndoto wana Martin Luther King mais lelo mutu azodirige mokili eza nani Obama aza nani ekomama ozalaki na bapaster na classe toyela banguba suka bamasango na bamanyoko oyo oza mwana mai nanga oyike ngage manguba na manyoko na kolia yango ya solo te nguba fana manyoko na kokoka yango su te eza baniveau mosusu futa olia banguba na manyoko mai ya lobo eza mai ya lobo soki na tiela mono oyoleka te oyete eleka te po ani babiftek voilà biftek bamburger McDonald's pizza on comprend eza l'époque ya mai ya lobo eza l'époque ya nguba na manyoko eza l'époque mpo kolia bafrite amen lobi tozalaki na apôtre Toto na memi na 7e rue na bashop moko ezalaka wana nazwi bafrite tole tozomela na qu'est-ce que la tomate ya okokolia te ya sema alléluia amen mutuna bale ba frite ale musuni mais côté la tomate ya okoka te abwaki yango mais nga na récupérer yango amen parce que ça va biloko à côté là koleleka kina yi muta maya lobo koleleka kina yi muta manyoko oye komama ekomama kotia liboko na litama te na ye kosala kivantardisme te me na ye kotombolisa kondima na yo oyebaka nzela oyo oponi église c'est la vérité na ye kotombokisa yo po oyebaka lokolo koti na église oponi ne nzela malamu nga nayoka bato bazokende na ville batielo na kosala vie wana ya vie tokosala liwa sida yali osomona moto azwi sida alléluia amen alléluia amen kokene na ville ezaki tiel wana eza liwa vraie vie c'est l'église amen Bible lobi David alobi j'étais un jeune je n'ai jamais vu un juste abandonné ses enfants abandonnés amen bien aimé na quatre églises il y a l'onction l'onction c'est pour casser les mythes du diable nous avons l'onction a comme le col la carte pilar azobuka azoleka azobuka azoleka azobuka solo mi Yesu tango azoleka libale kolanda yo tango azoleka voyage kolanda yo tango azoleka bénédiction kolanda yo tango azoleka bonjour kolanda yo bonjour kolanda yo oyo zana Yesu amen nani azobangisa yo na kombo nani bazobangisa yo nzela excellence yango oyo ekomama oyo ekomama nayebi ke lobi bakobetela maboko nayebi ke lobi bakotela yo ndenge ozotala nga ta bakotala ngai tala pasi ezaki David asalaki boye abwaki mais esika batindaki kwa lenyokama akumisaki yango esika ya entraînement vrai entraînement eza ka chaîne de prière d'église amen vrai entraînement eza na kopesa misololo na mosala nzambe vrai entraînement ezali komikaba yo moko bime eza kaka ya mbongo te bime mpe ezalaka ya temps na journée moko toza na 24 heures
soit 14h40 minutes ou aux oyemela nzambe ou aux autant la Bible ou aux autant la Bible ou aux autant la télévision. Amen. Si on fait ça 10 000 bon, on fait ça 10 000 temps. Alléluia. Alléluia. David Mukole Kokaki, bakeko soye na Zamba, Zamba lobi tokolia tete komela tete ya kolia. Na pourquoi le long na zo Zamba lobi akola la tete yo kopamba. Amen. Akola la tete yo kopamba. Amen. Mikole soye, eskalo soto no kende ba no simba. Sika ba kamela ka ote ba ko kamela yo. Ah, nous ça la kite ko soa. Ikeba na téléphone na yo. Ba ba ko benga yo. Na ba ba Amen. La ça qui nous dit, ce qui a quoi que ça qui les gens portable soi. Enveloppe pour soi. Yes. Ils n'ont surtout pour soi. Mais système a dit ciseaux. Alléluia. Amen. Nzambe aligio. Nzambe a porté à bien pour nous. Nous sommes à la taille pas chez Ali. Bien aimé. Na isa bino dimanche Joseph apesi mwana na liboso ko mona Manache alina yo pasi ka pole Thompson mikolonios pole ngai ya wana pasi. Alléluia. Na vie ya mutu biloko wana nyo sobele ka po ekolisa yo epeso mayele soko zu mayele ko compter sur nos côtés ko compter sur papa te tale la croix. Amen. Parce que na croix nesika biso to se retrouver. Amen. Na so biso ko simba. Yes. Na so biso tu seras béni. Amen. Bato baseka ko ba kobetelo maboko balinga te o nzamba lobi yango ne sanini zamba kela yo po kamusa bato. Amen. Zamba kela yo po sala mune. Zamba kela yo po to mama soki le lezo ya te sala fidèle la poste na yebi ke nzamba ko toucher yo na yebi ke vile ko changer na yebi ke nzamba ko sala na yo po volonté nzamba zali yo pa mama. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa David a décidé à lui moi yo na bomba ye oyo nzambe aloba mpo na yo yango na yo okokisama na pourkoi lelo nzambe azoyebisa ngai kolela te kolenga te likambo oyo aloba oyo olota na ndoto malamu yango liboso. Amen. Alléluia. Mpona makambo malamu. Amen. omoni frère yaka omoni ene aza bo c'est un homme d'absolu oyebi danser bwani bomesata leloko omona boye eloko eza te leloko omona ye parfois azana place akolala te kosakala na ye te. Amen. Lobi na système ya nzambe oyoka ya komi canadien yango naoyebisa bino basere kolingaka mibali te mpo na voiture na ye kolinga mobali te mpo aza na mabundi kolinga mobali te mpo aza na libandi netenga kolinga mobali te mpo alati sakota bien basatongi mpe bazali aza na bapromese ya nzambe na ntongo aza na ferme poko aza na palais royal. Tu réussiras. Tu réussiras. balinga te ekosimba na kombo ya nani frère oyo lelo momoni ye boye kosous-estime moto aye na église te nga bato babotola nga mikro bato baboyanga na te na baeglise na bango lelo so na oleka ifo aluka kota na se ya kiti combien bon oyebi l'église bato baya le plus dangereux eza bato baumela na l'église papa moma soki nzambe akomopambola moto ayaki sika ya olakisa nini biso osali ba 15 ans osala 15 ans oza na révélation te oza lokola moto azalaki na piscine ya betieza balobi asalaki kobe 38 ans obi aofre moto ya babe 38 ans na piscine ya betieza donc akobetela masolo ndenge nini molimo ya aoyebisoko nini mopepe bandi ya gauche Nezo ya Amen. On a dit pas on a fait ça mais il y a quelqu'un wana ashaka wana. Ça c'est quelque chose. Merci. Oyebi boya ba di boya azawo boka mama ite. Azali mokala tan. Ba twa ko tikaye.
bato bakotika bakomprendre que frère oso tokontinue na ye tokei liboso te. Amen. Amen. Ennemi na yo eza bato baumela l'église. Yes. So bamoni yo komo pamba malobe eza kisi. Amen. Et puis Yesu alobi kao eza grave. 38 c'est toute une vie. So na tikela boy. Il faut ngamona ya. Amen. Akuta na Yesu so ba muta ko bola na mai. Azate. Ba sote. O ngapo na yemba la te. Nzambe kwa visiter yo. Ako visiter te poza liboso. Kama kwa visiter na suka kuna place. Yes. Autant la Bible te ba le premier seront le dernier. Amen. Et le dernier deviendront le premier. Notre génération va le dernier et la mort va le premier. Bato bazaki na terre na TVT sinon na koyebana na koma otea tina Canada basali réunion na bango alenga na TVT sinon koyebana bon ebandaki nani bakesa réunion na alenga na TVT c'est bamonaki sopo baomona yokobanga te continue okokutana na Nzambe. Mongolo dia la zolo babiso le soza ba na 1900. Uta ba misa muninda yo zo bangani. Ese ba ebiso ke na dépôt ya mapamboli sili eza kutu stock. Bayebi esika bapesa na bana mapamboli esili bayebi esika mbongo yali mapamboli esili ozo bangani. David akomaki elembo na quartier. Motu oyo azalaki solo ya taba akomi nani bien-aimé ozobanga soki ngonga Nzambe ekoki akolongola na solo ya taba apesi yo solo ya parfait akolongola na komata makolo kotambola na bisi eza na époque mikolo euti oleka nostalgique esali nga nayebisi chauffeur na bino akota na kombio yo landanga na nsima sévère naozanga 10 francs nakomata alléluia alléluia eza la période moko fo senga receveur mais eza la période moko osenga sous receveur te okomi mpe okumba yo moko eza oyo Nzambe aloba totelemi wana nasengi wine onction nakowende parce que là na wanobonela oyo osalama awa voisin na yo etala ete okipe te makambo esalama epa monina po problème alelo eza nini obimba na zamba okende na pale nini royal obima na solani ya bataba okoma na solani nini ya parfum nga banda kokumisa Nzambe lobokola yo ekamwisaka ngai ata na ntango pasi akotika ngai te nyonso nakosala alongisaka ngai po ye azali Nzambe na bolingo ayoyo ngai nalweli loboko na Yesu loboko na nguya loboko oyo ekangolaka oyo ekotaka esika ya moteko makasi ayoyo ngai nasanjoli loboko oyo na yo nanyaka ngai naumeli kasi na mayo ntango Yesu aye peteza ya bomoi na ngai namoni maisela nzoto aye ngai ninazwami na loboko oyo etikaka te babeli bazongana alleluya loboko na yo ekamwisaka ngai ata na ntango pasi akotika ngai te nyonso nakosala alongisa ngai oye
yoka esika ozali banda kokumisa nzambe banda kobondela loba nzambe salelanga lokola osalelaki David kata balien ya pauvreté kata balien surtout bandi kobondela na kombo na Yesu. La force, elle avait du cancer, mais elle a pu le surmonter. Mais à surmonter, on peut l'année. Comment a-t-elle pu la surmonter? Parce qu'elle est venue ici. L'homme de Dieu a prié pour elle. Au lieu que la mort arrive, la mort a été ôtée. Elle continue de vivre. Et elle est dans la thérapie jusqu'à ce qu'elle viendra témoigner qu'elle est définitivement partie. Qu'il est définitivement parti. C'est notre Dieu. Et c'est lui qui ne ment point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Moïse est venu libérer ses propres frères. On lui posait la question qui t'envoie. Bien-aimé, n'aie pas peur. Si tu vois quelqu'un te poser la question, que veux-tu nous apprendre? Tu penses que tu es le plus beau ou le plus belle? Sache qu'il sait que tu es le plus beau. On peut te baptiser des noms, il pense qu'il est Miss, c'est seulement tu es Miss. Vous savez, au début de la foi, les camarades ont commencé à se moquer de moi en disant celui-là est pasteur. Ils t'ont baptisé du pasteur. Ils te baptisent des noms pour se moquer de toi. Sur ta vie. Alors qu'en réalité, ils sont en train de prophétiser sur ta vie. Peu importe du nom qu'on t'a baptisé. Si on te baptise des noms, qu'on te méprise, continue à croire à ce Dieu qui t'a établi. Croire à ce Dieu vivant. Parce que Dieu dit dans Jérémie, les projets que j'ai formulés pour toi, ce sont les projets de bonheur. Ce sont les projets de bonheur. Ce sont les projets de bonheur. Pas de malheur. Il n'y a pas cité. Dieu ne cherche pas ton malheur. Dieu ne cherche pas ton malheur. Peu importe l'être rose ou l'avocat. Peu importe la lettre que tu peux recevoir de part de ton avocat. Peu importe les courriers que tu peux recevoir de la part de l'OFA. Lorsque j'étais en Allemagne, on nous accordait le séjour d'une semaine. Donc, chaque semaine, il faut que la police soit renouvelée. Tu es censé d'aller à la police toutes les semaines pour aller renouveler. Ceux qui sont plus prudents, ils ramenaient leurs valises pour aller renouveler parce qu'ils ignoraient leur sort. Mais notre Dieu est vivant. Nous a donné les sous gratuitement. Nous a donné la vie gratuitement. Même s'ils te disent, si tu dois quitter le territoire, ne tremble rien, ne rien. Il se va, le Seigneur m'a rassuré. Tout Dieu foulera la plante de tes pieds. Je te le donne en possession. Je te le donne en possession. Et c'est cette habitude arriver à un lieu où parce que tu es en France, tu ignorais cela. En allant chez toi, arriver chez toi, ôte tes chaussures, reste bien nu. Ne va pas fouler tes pieds sur les sols. Va chercher là où il y a du sable. Et réclame, puisque je viens de fouler les pieds ici. Le Seigneur, c'est toi qui as dit, tout lieu foulera la plante de tes pieds. Je te le donne en possession. Je te le donne en possession. Après, à partir de aujourd'hui, possession je prends possession de ces pays. Et tu verras comment les choses seront changées dans ta vie. Mais savez-vous que les Balouba font cela? Va prendre un Moulouba. Va lui donner ta maison pour locataire.
Ils ne sont pas des escrocs. Ils mettent en pratique la parole de Dieu. En disant tous les défoulerai mes biens. Dieu me les donne en possession. Et demain il changera les papiers comme les hommes. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Personne ne fasse peur. Parce que tu as reçu Jésus. C'est toi qui es avec Dieu. Qui vient le matin, qui vient la midi, qui vient le soir. Il rencontrera les noms de la tribu de Juda qui fait ici toi. La nuit, tu dormiras comme un bébé. Tu dormiras comme un bébé. Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que l'ange de Dieu campe tout autour de celui qui les craigne. Pour finir, je suis allé au Pointe-Noire. Je suis allé prêcher. J'ai vu un vieux papa qui avait tous ses cheveux tout blancs. Il était crié de savoir d'où j'ai sauté. Je lui ai dit que je vis en Europe et je suis venu pour mission, je suis pasteur. Il m'a posé beaucoup de questions et je lui ai répondu. Après 3 jours. 3 jours après, comme j'avais l'habitude de faire le culte matinal le matin, comme papa Laïs, comme papa Laïs qui vient me chercher de temps en temps, que Dieu les bénisse. Et l'autre frère qui avait l'habitude de venir me chercher avant. À 5 h du matin, ils ont envoyé la voiture pour venir me chercher. Et je vis le papa en question. Mon fils. Qui me dit, mon fils, tu m'as menti pourquoi? Pourquoi m'as-tu menti? J'étais étonné. Nakamwati. Moi, tu m'as menti, papa. Na conscient, papa. Mais oui. Oui, tu m'as menti. Tu m'avais pas dit que tu étais le chef de l'armée. Toi, tu m'as menti que tu es un pasteur. Je n'ai pas compris. Comme la voiture était là, puisque comme le roi Moutou que je suis monté dans la voiture, je partais. Et à bout de route, j'ai commencé à raisonner. Pourquoi ce papa va m'appeler de menteur? Et me parler des chefs des armées. Et d'un coup, l'Esprit de Dieu m'a soufflé. En grandissant, dans ton quartier, il y avait un colonel qui sortait avec une sœur de notre quartier. Et ce colonel, lorsqu'il atterrissait le quartier était tellement surveillé, cerné. Et Dieu m'a dit, quant à tous mes serviteurs, tous les où ils arrivent, les anges campent pour les surveiller. Quand tu dehors, c'est tellement cerné, on veille sur toi. Alors ces anges apparaissent de leur manière. Ce papa voulait venir m'attaquer, il a trouvé les bérets verts en train de bien aimé, les anges de Dieu veillent sur toi. Les anges de Dieu veillent sur toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Des fois, si tu as un problème et tu as du mal à le résoudre, les anges sont là pour notre service. Invoque-les. Les anges, venez à mon secours. Venez m'informer ce que ça se passe. Parce qu'ils sont là pour notre service. Moïse, lorsqu'il a été rejeté, les enfants d'Israël ont souffert encore 40 ans. Si tu rejettes Moïse, tu continueras à tourner à rond. Jusqu'à ce que tu finiras par reconnaître que c'était Moïse le lui libérateur. C'est à ce moment-là que tu verras avec Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tout ce qu'ils ont pu dire à tes ancêtres, dans ton quartier, par ton père, ou ta mère, ton oncle, même les pasteurs auprès de qui tu étais avant de venir ici. C'est là que les sens parce que le Dieu du paradis, il te protège. Le Dieu du paradis te protège. Le Dieu du paradis
peur. Nous étions avec un premier ministre qui est décédé, Mungulu Diaka, et qui avait l'habitude de dire que personne ne fasse peur à l'autre. Nous sommes tous ici de la même génération. Nous sommes de la génération de Jésus. Nous sommes de la génération de Jésus. La génération de ceux qui étaient les derniers. La génération de ceux qui étaient les Qui devient le premier. Tu seras le premier au nom de Jésus. Tu seras le premier au nom de Jésus. Tu seras le premier au nom de Jésus. Personne ne te touchera. Personne ne pourra te faire du mal. Parce que tu as Jésus. Sautez-le. Lève-nous. Nazarina Yesu. Oh Nazarina Yesu. Oh Nazarina Yesu. La montena. David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans la maison de l'Éternel il y a la grâce, il y a les dons, il y a la bénédiction. En qualité de l'esclave de Dieu, que tout ce qui était lié, nous les guérissons au nom de Jésus. S'il y avait l'un de vous qui était malade, et nous implorons les docteurs des docteurs qui te touchent et qui commencent à te guérir. Si tu as des problèmes de la fécondité, et c'est Dieu qui donne les enfants, qui avait dit en Israël, il n'y aura pas de femmes qui avancent, et il n'y aura pas de femmes stériles, et qui commencent à donner les enfants, à condition que tu sois marié. Dieu du paradis, qui vous ouvre les yeux spirituels, qui vous donne des dons, et que tu sois des dons pour cette église. Prions ainsi, au nom de Jésus, acclamons Jésus. Amen. Qui est le Seigneur? Nous avons pris du tout le temps. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Amen. On va passer aux annonces. Donc, on va dimanche à l'élo. Kolanda, prédication il y a Congo, prédication il y a Paris. Dimanche prochain, nous avons une surprise. Nzambe abatela bino, Nzambe azala bino, botika la fidèle na Sentinelle TV, esika wapi, nkolo azolobela biso, nkolo azozala biso. En tout cas dimanche malamu. Merci na bino nyonso ndenge bozo soutenir biso. Merci na bino nyonso bozala biso. Merci pour la confiance na bino. Bon dimanche, nous sommes toujours ensemble. Merci, bon dimanche.